toyekola koluka kwanga tangu papa azalaki na bomoi. Les symboles du courage, un patrimoine africain. Les grands combattants de la liberté pour un état de droit. Yachichi Tshisekedi wa Mulumba. Un certain mercredi 1er février 2017, sous une forte pluie, la nouvelle est tombée. Les baobabs, l'icône, les défenseurs de la démocratie africaine, Yachichi est mort. Du Congo, Sagadi wa Mulumba, Sagadi wa Mpomba, Mulangwas, Sabakatika chiwetu tetu. Nzambe mopesi na volonté na yeye moko wazi, kombo na yeye kumisama, kombo na yeye kumisama. Mama Marthe Kasalu, Christian Tshisekedi, Jean-Marc Kabund, Papa Keyi, Bana Kongo, Wedolela. Alexis Mutanda Golela, Adrien Pongo, Henriette Wamu, Remy Masamba, Adese Ilunga, Ngandu Malika, Mawesha Jones, Valeli Papa, Zotekei, Asima Yelepe Wanya na yoye Italio, Toko Bostana Gayote Yachi, Osana Mota. Ya liboso na ye awa pona kukumisa oyo atangisinga politike ya mboka pe kubundela mboka fe papa Etienne Tshisekedi nandimaki te ke réellement akufi ntango na ye awa nde na réalize ka akufi ntango na koyeka akufi naza na prison nabengi président Félix ayoki nazolia na prison. Félix alobi tika kolelo zayo moko. Félix m'a consolé plus que ngana conseil mon père de papa nae. Tika kolelo zayo moko na prison. C'est moi qui l'avais appelé, mais il a pris beaucoup plus de minutes. Abina ibi passe na yo zayo moko. Sois fort. Ça c'est le président Félix, l'actuel chef de l'État. A consolé ngawana. Donc awa tango na bimi na prison na kokaki kokoma na bureau na ngate na kokaki kokoma na ndako na ngate pona kotalisa liboso bolingo naza nango e papa Etienne po aza maître na ngai père ya démocratie atangisi biso bolingo ya mboka pona kotalisa pe attachement na ngai na combat ya libération ya mboka ya dignité ya mboka ya peuple congolais. Boyebi papa Etienne nazaki po na ye partenaire politique te nazaki po na ye mwana oyo aboti akolisi meme mosala kosa na parlement atangisanga mingi koma un député aki koloba atangisanga mingi comment même sur le plan parlementaire basa ka amendement ya parlement ndenge nini makambe bela politique atangisanga yango tango na lobaka disciple Tshisekedi peut-être on a joie non c'est même pas un Congolais à eu ça si j'ai rencontré plus de quel chef d'État nganaye na mukili en fonction ya monde naye awa on a website papa parce que tous les Africains en Afrique balobako bakufi bakufate olobi bazo yoka nande na biso ba africain
yango nde faut koyeba ke mpona korapele bino soko mo nazolela nazokanisa bitumba bundeli mboka nakopesa ndakisa mpona kotémoigner bolingo na ye tozaka ye na Afrique du Sud na des années 2002-2003 ntango tokende ba négociation à Sand City il fallait tobunda mpona unité ya mboka il fallait tokuna ba chef d'état ebele il fallait tokuna ba chef d'état oya Afrique de l'Est il fallait tozwa avion bauta kopere miso baboyaki ya voyager po médecin na alobi kovoyage te alobi so na kokufa mpona koluka Congo nakufa qui peut faire ça so na kokufa mpona koluka Congo tokufa nakufa et dans ces voyages là c'est le seul voyage tant que tokende kutana ba chef d'état où on a voyagé avec un médecin et ma maman. C'est pour vous dire que même malade, papa était prêt à mourir pour le Congo. Je ne sais pas si un Congolais comme ça. Son abandon web Sabino Awa, ils ont passé. Je ne peux pas réaliser qu'il pouvait mourir. Je ne réalise pas. Si on est dans Ndimi qui est vraiment à Kofi. Je vais vous que Frank Dong Bakangi, papa n'a maman n'est pas là. J'étais déjà en prison. Tanga moni bango, azaki na souci makasi, pasi makasi na motema. Photographe, yaka, ozanga photo na papa Frank Diongo na maman Frank Diongo. Cette photo là vous l'aurez. Ou papa là, donc ils ont le coup là qui n'a comment les sauter. Cette photo là, j'ordonne à ma famille de vous donner cette photo là. À la demande de papa Étienne, ça témoignait l'amour qu'il avait pour son disciple. Ils ont témoigné bolingo azaki nango. Abengi pe maman Marthe. Yaka papa Frank John, maman Frank John on baye awa. Atindi bagage, quand bagage azaki abaye biango. Donc Nazali pour na papa Tshisekedi, un partenaire politique était pour moi, je suis son fils. Il m'a pris pour fils. Donc, Marambi Bela Koloba, Eza Mingite, Nasuki Sinanouan. Suzanne Frédéric Mboyo, Frédéric Luboya, Daji Mukuku, Israël Sango, Noé Kwete, Toleli Papa, Toleli Papa. Maman Roxy nabimaki na boloko samedi lelo ezali mercredi nakoki kosupporte te nakaki monene oyo tozwaki te operdre combattant monene Roxy na papa mbala moko fallait ozala makasi yango ni message nanga liboso ezali ya koencourager yo ozala makasi ozala makasi ozala makasi ya mibale ezali ko reconnaître Roxy lokola martyr mpona libération ya mboka yango nde biso toza obligé ya continuer combat ti na libération ya mboka martyr balelaka ye te ake koyiba te asali infraction moko te makila na ye esopani mpona libération ya mboka makila na ye esopani mpona libération ya Congo mpona bolamu ya bakongolais nyonso
zalanzo tomakasi Che Guevara oyo azali grand révolutionnaire na mokili, modèle na mokili. Tango bazui pouvoir na Fidel Castro apesi bakaboli pouvoir. Apesi poste monene ministre ya finance pe gouverneur à Banque centrale. Après mbula moko, après une année donc, ayebisi Fidel Castro ngai fona continuer combat ya révolution. Mais na sombi ndako te, na tikimi mbongo na banque te. Mais so na kufi kona bitumba. Révolution et ko s'occuper, ko s'en charger na bana nanga, na famille na ngai. Mwasi nanga da bana nanga révolution ko s'en charger na bango. Na lobi maloba na awa et pas Roxy ke ba congolais nyonso ba yebake Roxy akufi po na mboka biso batu totikali nde toko s'en charger na famille ya Roxy. Chaque patriote, chaque combattant, chaque congolais a yebi que responsabilité tala mwana liboso ezali mukumba ya ba congolais nyonso. Eza musala oyo chacun de nous akosala ki kosala. Lokola Che Guevara ba na kufi na bitumba na révolution et que s'occuper na famille na ngai. Et puis Roxy alobaki le peuple gagne toujours. Yangonde maloba ya suka onaye ko pesa famille nde yangwana. Pour reconnaître Roxy, ko kabla bango mawa na liwa ya papa, na liwa ya Roxy et puis mamu susu tokotala na sima. Merci maman, courage makasi. Ok, bonjour maman. Message à liboso ezali kokabola pasi pe mawa pe douleur wana na libota
mingi papa mama bandeko na nyonso ya famille ya mibale koyebisa baboti te nde na mwene bakome awa Ben to Benjamin ali martyr mpona bitumba ya mboka ayibeloka mutu te toyebaki te alinga akoma nani na vi na ye na yango koencourage bafamille na ye bayeba ete bitumba toza nango ya mboka Ben aza martyr tokobosana ye te yango nde na mokolo yango kaka oyo naleki na résidence ya papa Etienne Tshisekedi atangisa biso bitumba ya mboka naleki pa Roxy naleki pe awa na famille ya Ben po famille bayeba keno babotaki martyr akoti na mulongo na ba martyr ya misato na kokabola na bango paswana bayeba ete ngai moko bobenga ngai héros vivant boyebe ete na parti na ngaka MLP o baye awa kotala bino na inga moko te na délégation munene bavande awa o bapanzisa ngo bakompagnie biso bakambi ya parti na biso abengi MLP. Je crois que après UDPS parti o bato bakufi mingi kolega na bitumba ya mboka eza parti na biso. Le 19 septembre bato babomaki 12 personnes ngamo balinga babomanga tina za na prison bazoko ndi kokanga pe koboma tina kanchati. Donc ngikolo baete tokabola pasi wana elongo pe mama na papa bozala makasi il faut justice esalema mpona bango nyonso. Il faut justice esalema mpona Roxy mpona Ben mpona bamartyr nyonso o babundeli mboka na bato nyonso babomaki ezala 17 septembre ezo ezalaki na 2015 likambo wana tokotika yango te tina suka na yango to reconnaître ye na yango famille bokotikala na yeli bino eloko te eza te keno franjo ngai boya yeli bango mbongo yeli bango na yeli bango eloko te na yeli bango bolingo na ngai o na otolobe pa famille ya Roxy Che Guevara oyo azalaki combattant munene abundelaki mokili alobaki na Fidel Castro ete tokangoli mboka na Cuba onomenga ba fonction ebele ya minene pe ya musolo mais musala biso za koyiba mbongo te ya kokangola mboka lokola tokangoli Cuba ngai sikoyo natiki misanzo pesinga na continue bitumba mais sika na kepo na bitumba ya mboka ya mikolo mususu soko na kokufa bino révolution bino babotikali kobundela mboka po mikili mususu po na kokangola bango bokosokipe na famille na bino na famille na ngai ngikoloba te bakombata ya Congo o balingi mboka bakoyeba te Ben akufi mais mama na papa baza na babene mususu ngikoloba te ekolo ekoyeba valeur ya sacrifice ya mwana oyo boboti na suki na wana komona bino na papa na biso azalaki na prison asai pas même une semaine akaniseli biso pona koya kotala biso kokabola mawa na biso na sepeli pe pona président na biso Tshisekedi Tshilombo apesi bango nzela baya kotala biso Zambe apambola bino Zambe amona bino Zambe akokisela bino baposa na bino azala na bino elongo butumo itongo pokwa na bondeli bango na kwa mona esprit son big femme bateli amen. Bon moni place mona mboka Eugène Diomindongala azali mona mboka Frank Adionga lobi ava asala makambo tu il faut akokisa agenda na ye après a toyebite sito kozala wapi bozoka makelele wana eza ye na mona mboka Eugène Diomindongala bana mushetu ndenge baye kotala Frank Adiongo parce que balobaki tokomata tobunda na baprocès boyebi keno ista bango wana bana ista bango wana ista baye ko défendre mona mboka Frank Adiongo nenga ye kotala Eugène Diomindongala Frank Adiongo ye wana Eugène Diomindongala aye ko pesa ye eza combat ya peuple eza combat opponent to ko trahir peuple na biso te yango bomoni bana ista ndenge bayambie
bozalaka mosala malamu peuple akotikala kobosana yo te yango bozotala Frank Diongo place nyonso azoleka pendant 2 ans 3 mois mais babosani ye te batrahir mpe ye te. eloko ya liboso oyebi te nabima na prison samedi komanda 9h30 ekokoma na ndako epa na ngai na 19h presque 19h juste ezala état de santé na ngai ezala bafaiblesse nyonso nakokaki kosupporte te journée ya lelo mpe eleka sans que na partage douleur na ngai compassion na ngai soutien na ngai encouragement na ngai epai bafamille oyo baza na bamartyre ntango nalaki na boloko awa Kapangala qui était aspirante religieuse catholique nga moko mpe naza chrétien catholique nazalaki na pasi makasi natalaki mama azolela natalaki papa azolela eswaki nga makasi présence na nga awa ezali kokabola na bango mawa pasi mpe koreconnaître que Kapangala azali martyr pour la démocratie ya mboka et que justice il faut esalema pour na Roxy, pour na Benjamin et puis pour na Kapangala et puis pour les autres oyo martyrs anonymes o bakombo eyebani te symbole eza misato wana na oyo nyonso eyebani te kobosana te ke na baye bakufaka na marche tosaka na 2015 na oyo tosaka na le 19 septembre 2016 oyo nga moko na kati ya MLP baboma 12 combattants na bakombatant mosusu oyo baye koboma ntango naza na kati ya prison baye kokanga bango so na kati ya chipe mosusu bakufi koencourager mama abota martyr balelaka ye te abota martyr aliberaka mboka azala makasi aspirante religieuse atika biso me bana mosusu mpe bazali nzambe akosala justice mpe bato oyo batika na ligne ya komba toza na devoir ya kozala na reconnaissance epa famille nayeli oyo eloko te komba na biso eza komba matériel ni financier te akufi mpo na mbongo te akufi mpo na liberté mpo na démocratie ya mboka nayeli bino ka bolingo na ngai mpe reconnaissance ya bitumba na ye boza famille oyo boboti martyr mpo na démocratie ya mboka c'est une grande famille kolemba te
continue kolela te héros balelaka ye te martyr balelaka ye te makila na yango moko ekolibere mboka makila na yango moko ekokangola biso toza na ligne na bango. Donc voilà na mokuse message ya soutien ya reconnaissance ya encouragement et puis ya combat ils ont continué combat au bango bakufi biso de continuer nango tina libération ya mboka. Voilà na mokuse message on aza nango. Message maki ye azalaki libanda te tobana wakaza na prison tobana wakape azobela vraiment mais nasepeli makasi ndenge namoni mpe vivant namoni na santé ya vie naza na esengo ezalaki mpe mwa dute mpe ezalaki ndenge aye kotala biso tobongisi mwana tala makasi on a courage dans la macasse, on est la thèse dans la macasse. C'est pas très méchant. ndenge tozalaki na mwana tozalaki bien ndenge papa okakisa yango eshade akendeki ndoyo azali moto alonge te toyokaki mingi bazoloba akufaki bakufaki te balanga bakomaka te basami bazosala na nzambe epeti naye bango misusu nde afandaki na bango mais eshade même boke place akufaki na kati ya église na kati ya église kati alini kazo asala nzambe na ye nde akufeli mboka likambo te nzambe moko alingaki ezala bongo kasi eza pasi po moto nyonso ntango abotaka lene nde atambwisaka libota azalaki oko aleki meme mpe nafandaka so natika moko moko ndeko nde bake na klase ezanga pasi Jésus kosala mpona bango. Jésus kosala mpona bango. Merci. Ça va. eloko na retenir na héros vivant mwana mboka Frank Ediongo alobi héros balelaka ete le même message apesi na famille ya Rossi le même message apesi na Kingabwa yango pe tokomi ayepa Thérèse Kapangala lelo bomoni balabala ndenge etondi bato banda komona net eza hasard bamoni keza réalité tozo continuer toujours combat pour na ekolo alobi ako libérer toujours peuple congolais. Merci.